la tête ya babuki basundoli bongo sima lisusu ya mikolo bato bandisi kotonga te ndenge babuki okomprendre ndenge babuki baya batonga basala chemin de fer oyo ekofacilite biso nyonso okipe na batransport toyakaka toza na ville okoti mwa tre me moye koma moto eza te bato oyo babuki bango bapesa bango baplace baraisonne bango banéglige bango te ndesi bango toza na mingi ya koloba te leta nde moto azwaka décision na makambo nyonso leta nde moto azwaka décision kaka toza na mingi ya koloba te leta ko arécupere baespace na ye parceque peuple ezali awa ekosuka wapi parceque il faut leta alukela biso mwa solution place nini akende kobwaka biso mpo na minute oyo toza na eloko kosala te ye moko chef ye moko nani toza na eloko koloba te ata tolobi tomati totuki likolo totuki na se ye nde décision ya suka epa na ye yango tozolelaka epa na ye alukela biso solution. Mais il faut pas pesa na mbongo na ngai po mbongo na ngai ekota la trésor public yango nazoloba bazungisa mbongo na ngai bato na baimboka mbote na mabosa rife kisombe na Papi Kelly na Armand Lutu na kati Australie na les grands coiffeurs Freddy Kinkiela Nzinga na West Greenwood na kati London City na Parfum de Londres Isodor na Hervé Mwamba na kati na Hervé Mwamba na Italie leo toza na kati ya commune ya Limete na quartier ya Kingabwa président toza na kati ya 13e rue na Poilu na Rai. En tout cas naibisa bino bandeko na ngai ba démolition eza awa bazo démolir bandako oyo batonga pembeni ya Rai. Soko tonga na yo 15 mètres na yo ça somba le pango no 15 mètres na Rai bazo buka po kala mingi te bazo nseso ba train biso tozaka bana mingi to mona train désoleka bana biso to bota ba ebita ka train le kana Kinshasa ba mona kana ba film lelo pe na grâce à Fachi beto sala ke ba train ezonga na nzela yango na grâce à mokonzi mboka yoko bayoze ko buka ba olongola bango 15 mètres ne bazo mona bandeko et pe si pasi mingi makasi na ba imboka baleli boko yoka bino monde baleli en tout cas na 15 mètres bazo zolu pango batezo kende tala banda ko taje zo koya wana bandeko na ngai bino bato baza mystique baza facilité te ya komona ochinda kimbongo basombo le pango basomba ko le pango place wana babuki motake ko pesa pasi mingi pema avec ko somba le pango foko tala ta bino moko so bota likolo ya matete wana likolo ya komia na Kingabwa basi bandeko batongi bokomona singa haute tension eleka likolo batongaka na se wana te metande bandeko na biso batongi epesi pasi pe mawa en tout cas natiki bino maboka ya cameraman na biso Junior Kapaya bozala wana boza pete à suivre. Abadou ya bien.
Bon, 15 mètres, moto nyonso awa aza na illégalité. Moto nyonso aza na illégaux. Mpona nini? Bango nde bapesa quartier pouvoir. Ya kopesa mikanda, bapesa commune pouvoir, bapesa mikanda, bapesa cadastre, oyo bapesa pouvoir. Ke akabola mabele awa. Lokola ngayo nazoloba oyo naza na certificat d'enregistrement mais babuki ngai illégalement oko buka ngai te sake baya basala calcul ya lupango na ngai bazongisa nga mbongo na ngai puisque mbongo na ngai ekota na trésor public eza ndenge basali wana te basali injuste te bisika mosusu tala lokola awa ngai awa combien babuki ngai na 18 mètres au lieu de 15 quand les débordements 3 mètres là est-ce que bango kopesa na mbongo na ya kotonga bango bazolo baba kopesa tangi 10 francs mais il faut pas pesa na mbongo na ngai mbongo na ngai kota la trésor public yango nazoloba bazungisa mbongo na ngai batu nyonso oyo bazala mikanda ya leta moko ta bandi pamba te batu nyonso bazala mikanda ali badalaka mpe esika kosomba te basombaka place oyo leta ajuka na mikolo boya kobuka yo badalaka mpe esika leta yango mobutu nde apesa ordre asa anila koton oyo ete très ribe oyo ete principal ete oyo ete ribe mobutu asa asiya kotoke batu batongo na 15 mètres te na rayo na liskama na bana na population oyo yebi papa depuis ara yo yebanda batu boni bakufa bon nzela oyo ate ekufaka mais ezozonga en marche yango wana bapréféré babuka bino bato boza nzinga bon toboyi te babongisa mais bazongisa biso mbongo tokovana na bana na biso wapi na basi na biso bazongisa ne mbongo na biso merci pesa biso mbongo toluka moye ya bakonzi bayoki mbela na bino merci awa toza na veli Kikunda quartier Kingabwa commune de Liberté leo tozomona leta ayikokuka bino pembeni ya rai ali batongaka pembeni ya rai te ezaka 15 mètres na rai boyambi yango ndeni na démolition. Ok, merci beaucoup pour la question là yo. On a répondre yo. Toyebi bien que programme ya rai oyo ndenge pese mela kina ancien président de la République Kabila
ndenge bapesaki liboso bapesaki 6 mètres na 6 mètres bapesaki na 2011 nde biso toyei korespecte 6 mètres wana neti parti oyo biso toza oyo eza parti oyo eza respecte mpona 6 mètres wana oyo ya depuis 2011 mais lere baye na makambo ya 15 mètres wana nde biso toyebi yango te bapesa biso ni jeton ni pour mesurer la circuit de bomane bombe bazo mesurer kaka lere bazo buka apesi biso ni jeton mututu azawa na veno ba jeton ba sukisa ba jeton depuis 15e de la sukisa ko pesa ba jeton so lere baye awa botoyo ba pesa ni jeton ni baye kaka le du samedi babani ko buka so mela ina ko intervenir mais ba pesa la biso ordre de mission ne to beya na biso pour discuter ni na bango en tant que lere biso ko moni que non, pas de démission à Bango et ça envoyé par le président de la République avec signature du président de la République. Le président Mingi Golobana Bango Mingi. Ne ko tikaka, ne ko sedaki, ne ko tikeli Bango que non, ba sala musane ba enseigner lui. Mais enseigner pas président de la République. Ba zongi c'est la biso, non parce que biso to yebi que les Arabes 6 mètres. Avec Fati Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya, Guy Merci Aéro National, Dr Etienne Kisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Soutenons Fati Béton. Donnons-lui le temps, depuis le temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, et ce qu'un président, Fumukimbangu prophétisa, fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. Le logo, le logo n'a été. La définition a fait le logo. Salah juga. Itu masih bagus. Itu baru kita lihat. Oh, semua semua. Mau nak kini ni semua terbaik untuk kita. Ayah pintu makan baju. Oh, ada apa? Ada jawab apa lagi? Ada masuk. Ada jawab lagi.
Toza na mingi ya koloba te l'État nde moto azwaka décision na makambo nyonso. L'État nde moto azwaka décision. Kaka toza na mingi ya koloba te l'État ko arécupere baespace na ye. Parceque peuple ezali awa ekosuka wapi. Parceque il faut l'État alukela biso mwa solution place nini akende kobwaka biso. Mpo na miniti oyo toza na eloko kosala te. Ye moko chef, ye moko nani, wana eloko akoloba te. Ata tolobi, tomati totuki likolo totuki na se. Ye nde décision ya suka epa na ye. Yango tozolelaka epa na ye, alukela biso solution. Mais ezala te ke babuki basundoli bongo. Nsima lisusu ya mikolo bato bandisi kotonga te ndenge babuki okomboa ndenge babuki baya batonga basala chemin de fer oyo ekofacilite biso nyonso mpe na batransport toyakaka toza na ville kuti mwa te me moye koma koto eza te bato oyo babuki bango bapesa bango baplace baraisonne bango banéglige bango te ndesi banyama chasse ezobonga ebonga banana na mokonzi ya mboka ebo Félix Tshisekedi ye moko alobaki akini ezobonga babongisa kini ezala te batikaka babetani ndenge batika tomona na bakikole basele non baplace ebele oyo eza bavide matériel vide bakotia mpe bato balongoli bango wa babwaki bango kuna bapesi bango l'espace kuna basala foye na bango babongisa kini na ndenge elolenge esengeli ndenge tomona na bamboka misusu. Merci bozaki wana ebele mpona kolanda démolition ya journée ya mokolo ya lelo na kati ya Kingabwa na Poilu na 13e rue. En tout cas epesi pasi mpe mawa bandeko baleli mokonzi ya mboka alukela bango bisika nini bakokovanda bakokende wapi misusu biloko libanda bana mpasi okete bana bazotelenga na wana. En tout cas bomoni bandako nde eza bonde bauti kobuka bakokontinue su kobuka. En tout cas bakobuka ti kuna. En tout cas, epesi pasi pe mwana bandeko bosomba lupango botala place bosomba lupango so omone sika neza rai ato sombi 10 ata 30 ans papa ma zolo baki asombi lupango ne asali 30 ans panda somba lupango na 30 wana tala lelo ba ko buka yango. En tout cas bandeko nanga bozamba ile bisika somba lupango po epesa pasi te lobi to lela isusu te. Merci na mo boss rifa ki sombe na Papi Keli na Armal tuna kati Australie na Hervé Mwamba
na Auguste Mwamba na kati ya Londres na kati ya Angola. Merci na le grand coiffeur Freddy Kinkela Zinga na West Egg World na kati ya London City. Parfum de Londres, ciseaux d'or. Merci Bozakene Belé, papa Christian Kachunga, papa Gédéon Kayembe, Ebdes Niemba, Bozakene Belé. En tout cas, merci Nabino Sotomo Nimbala Isima. Ciao.